koloka te naza inopérationnel nakoka kosalela yo te ezala na kati mpe libanda nakoka mpe koliba makambo malela bato te na ekole kanganga nakoka mpe kobima te nabimaka mpe te namela mpe makila bato te naliaka mpe mosuni ya bato te makambo nalobekanga likolo mpe na son nom saint de jésus christ amen. Ame omoni kosambela olobi okoka kobima te okoka koloka bato te eza na ekolo oyiba mayela bato te okanga mabala bato te bakanga mabala bato ndeni bakanga yango na liboka na liboka sa ndeni lobo makasi bakati mutu ya ngombe ala pe basaini après bazwi makila batie na sani mobe na sani ya rouge nsima bakomo invoke ténèbre invoke ténèbre sikoyo olobaki olokaka sikoyo koloka nde olokaka nani abiga olokaki nde mutakala oloke mutakala osaki nini olobaki nini nalobaki abiga botikali oyo bajour ebele te mpona kufa esalamaki mpe ndeni ezwaki abiga wana ndeni elongaki abanda osambela te yo makasi abanda osambela te sikoyo okenda koluka abiga mpo na nini ya done mutatinda yanga alobi ete ni yaya na ye aya kitoko koleka ye sikoyo akokoka yaya netenga nakeloka yaya na banda osambela sikoyo oyebisanga ngamu naza aloba solo na nkombo na yesu kokotelanga te yo mpo nazofandi so na ndako to nini nga nazaka ndoki ndeni oyebike naza ndoki te asambela makasi a ndoki akokoka oya akoya te mpona parce que awa bino osambela makasi makambo na osala akoka osala ngo te mokwana oyo baki bamonaka nini moto oye bamonaka nini moto makasi moto yango ezaka makasi epelaka donc bandeko tokangamaka na mabondeli aza mwana fandi nanga azaka mwana definte bonne nanga mama kufa depuis 2 ans et 7 mois mwana tikali nazwi bango bayekoli yana yekoli kuti kozongisa nazongisaki mwana yana ake kopesa mwana kindoki apesaki yo kindoki na nini fufu na nini yana komone nani apesa yo kindoki ya donele apesa ye kindoki na fufu na matembele mwana ye kozonga congé pa nanga namoni misala mabe na yebisi papa na ye moko aleka délivrance nzoka papa ne asalaki on te po papa na yo moko aza nani papa no komone nani sikoyo mwana ye na ndako nga nayebiki nazo récupérer orpheline natangisa ekomi ya mwana nzoka papa ne apesaki mission ayaka akoboma nga donc mokili eza ndenge ozoluka bolamu nzoka nde bazotindela moto aboma yo donc topriaka tosambelaka makasi mpo banda ye na ndako na nga azokoka kobima te moto na moto azokoka te ye moko akomi kobimisa biloko na ye sans koforce ye moto abeti ye te moto aniokolaka te azali kuta koya ya kokonda ndenge bana nyonso baliaka na ndako ndenge nazwaka swene ndenge nafutaka minerval ne ndenge tozalaka biso nyonso na kimia me mwana alobi azokoka nokotika kindoki te ezalaka kitoko donc eza choix na ye nzambe ye moko ayeba koleka liboso susi na nge eza mama mwana azaka mwasi malamu mwasi ya mabondeli mama akufi papa asambelaka te misala mabe mwana atikali kobeba na nsima mais curieusement papa aza dirigeant na chorale na kotanga nkombo ya église te to nkombo ya assemblée te encore au moins nkombo ya congrégation spirituelle vraiment eza mawa mpo nayebi église wana bazalaka mabondeli makasi baza bato ya baenseignement biblique mais mokonzi ya cœur oyo azodirige chorale aza ndoki alia kutu bato mosusu donc nzambe ye moko yeba kosunga mais na mikolo koya lokwa alingi kotika neki ndoki te nga na koza obligé natika on ne force pas les choses nzambe apambola bino au nom de Jésus Christ ye moko papa namoni héritage kindoki comme ça okende kogérer mwana na ye on a tout fait on a prié pour elle elle a confessé un certain moment alobi atiki mais alobi azokoka kaka te donc eza style de fille na ye 3 ans elle était bien tous les autres 8 ans etikali elle a évolué dans la sorcellerie aboti kutu bana na ye na butu aza na mobali na ye aza na monde na butu kuna eza lokwa bakardachien donc akotika vi wana te olobi kindoki okotika te mpo eza nde ye nini eza nini ça va gloire à Dieu mais wana eza vie ya illusion kitisa na maboko banda osambela